okopesa yango kombo nini gana lobi no are wana nakokoloba ke ezali are kabi kasi na village natal na ngai nazali na village oyo babingi papa na biso asalaka na mobutu arata liwa bayaka koaleve papa biso liboso ya porte bakendaka na ye mpo na nini mpo na abatelaka quartier ngapasi abateli yango ata kolia na ngai naza kolia na pasi ndenge atravaille na leta ti lelo oyo bakipaka ye te mais c'est journaliste non. Matono mingi baimboka bokolanda ngawa bino chef Ngumi Nzamba Nzamba émission Masolo pe Mabina yango ete na talisaka bino ete masolo oyo ndenge za koleka na kati ya mboka na biso masolo oyo ndenge zoleka ete na kati pe ya quartier na biso koyeba histoire ya quartier na bino ezalaka be malamu koyeba histoire ya place oyo vandi ezalaka be malamu yango ete na makasi ya boss Roni Malunamba na boss Yannick Malunamba na boss J-King Malundama ba tiemo bakoki na bango pone to kotambwisa biso kotambwisa biso to sali moi déplacement moko amoke awa tozali kaka na ngomba Kinshasa mais to déplacer ezalo kwa moi mboka moi village mais bokoye bango pe babita pe a quartier awa basola na bino to kosola na bango bino pe bokoyoka bango yango ete na kotalisaka bino ete bikoto kote tozali eza wapi awa bikote bozomona ngo pont ezate bomoni pont au côté na zui mort yala ko kozwanga ye awa toza na pont ya Bamabaya pont ya Bamabaya awa kuna ezali pont ya Balibende aka ozoleka système moko ya Dodan mais il faut to comprendre réalité ya isika oyo eza lolenge boni babita ape bakoloba bato ape bakoloba note ezali ndenge nini ekendaka ndenge nini vanda kati na quartier oyo mutu aya liboso akuta awa tokosola na ye tokobeta na bino masolo lolenge ndenge esengeli yango tina koyebisa bino na podcast toza na bino kaka na cadre ka ya culture il faut ka kotambola koyeba histoire ya quartier na yo ezalaka be malamu lolenge ndenge Kongo ndenge za kokende ndenge za kotambola omoni ete mboka eza monene mboka ya Bangkok batikela biso Kongo ngo ezali monene tala Bangkok na biso ndenge bakata mwa limite ngo ndenge bakata ndenge bakabola eza be kitoko mingi tozali na ba richesse na biso tozali vraiment monene o ete ndenge ete na kolobete tata mokonzi ekolo alibe na mosala moko ya makasi pona osala pona Kongo yango Kongo ekosenga be bato ya mayele bato ete baza moto na bango yali kotambola eza kosala malamu nde ekoleka malamu yango awa moni ete ndeko mbote papa na ngai mwa liloba tokoki kosolola mpona esika oyo wana bomoni nazoleka na kita mpona kokende kozwa tata na biso ye aza mpe moto avandaka awa wana bomoni esika kaka tozobundana mpona koya ambote papa na nga boni kuna mbote papa toza malamu yebisa biso yo oyaka mikolo kana quartier oyo okola awa pe ozalaka awa na quartier na tokoti depuis na 2006 awa kana venu kana tumba pe kaka tosala po pe déjà ba 9 ans mais tosali na quartier. D'accord, mais quand on la biso bana membre bazali be kolanda biso awa esika to vandi awa ya libe le kwa libulu bandeko ba komona biso ezali be le kwa libulu soki mbule beti bosala be lo lenge boni ba moi ba mai wane kote la kabino na bandaku bien ndengini. Oui, mbula soki ya makasi beti mai kote la biso plus surtout pont kuna na prince eza bouché mai le kaka sosu na sete et comme il sauter les couleurs à pont et zobi maratine à prince donc risque à ceux qui mboula penza à makasi be à un certain moment ceux qui m'a eleki après mituke bandi goleka mais quand on koyebisa biso bana mamba bazona biso ba diaspora belé ba kolanda biso mboka ngo ezali be monene mingi c'est que à partir ya ba 18h moto motakoti be na ndako be lo lenge boni ou bien sonneso bimé ko mona moto alanda yo bien kuluna ou bien lo lenge boni bon neti na Kinshasa na ba quartier nyonso to wana ezanga lisusu te ezozanga lisusu te tellement que non awa pe ba jier ba tela biso na ngambo awa nde mwa mukie mwa kimie kota mais
bazalaka kaka kuluna ezangaka te bazali ezali bongo bana membre bomoni tozokende akozwa Montréal zwa bato wana bazoya bomoni ka ezaka pont na buluka ya Dodan mbote ndeko nanga ok ndeka bato bazoleka Dodan tata na ngai mbote mwa lisolo tokoki kosola moke na esika oyo te tokoki kolobaka moke kokabula mwa boyebi na place yango oyo pont yango oyo mbote mon papa yo Avandera na mingi. Chef Matamba. Ovani Matamba. Donc chef de quartier chef Matamba. Ce qui peut toquer côté chef Matamba. Le pango moko eza oti yende ako expliquer bino quartier malama. To mona pe Matamba pa zawana. Papa ngoye moko na tike pa vandi wana zawana. Bana membre bomoni o eza quartier Matamba. Ça que bango baza bato bakota liboso tata zela. Oui, bango eza vraiment bango nde bato babandi vraiment quartier o. ezali bango bato babandi karto yo po vandi awa obi aza moleki aza moleki sikoyo oyebisa biso ndenge ozoleka soki awa otambola mwa bariske awa na pont oyo oyo bariske ebele akokweya yango na kobukana makambo akokoleka bien eza te ilfo tobongisa wana place po ezalaka bien sikoyo esika yango oyo ndenge omoni koleka kaka mpe esepelisaka yo oza mwa penepene na prince obi alolenge boni ezalaka bien te ezalaka bien te eza bien te ezalaka bien te il faut bobongisa yango ok mais okoloba nini na bandeko bazolanda biso au quartier oyo bayebi yango te bato mingi bazali awa bantu mingi bazali awa biso tofandi bien mais omoni kaka avenir wana soki mbula ebeti mai ekopazana kokosana ndako bantu bakokufa bisika sika mais il faut to créer nano ba canal wana so kimbule beti mai kozala na canal mai kozala na canal ekokotsa banda côté bantu bakokufa pamba bantu bakosubir conséquences ebele il faut bobongisa ngo ebisa ya chef de l'état bongisa na avenir wana ekozala bien. Merci beaucoup ndeko na ngai bana membre bomonika masolo yango awa nga na zongi na moni pe mama alibe koleka mbote mama na ngai mbote mama mbote na moni osote mwa mayawa pe ma exact bon kovandi pe kana quartier bi ozala kwa mama na libongo c'est que awa oye kotala moto c'est que omesana pe nesika o ndengo zole koyebi yango be malamu est-ce que ishebisa biso tindengo le kakawa omone sika ngo be mayo sauter pourquoi pas oleki a okyo sauter kuna ozomona te moi pema te pem pona tamboli karate pema ezate si qu'on peut ezabe malamu sika ngo eza bien awa sela ndenge bavandaka siko tosala ndenge siko yo persone se bapeso esika babi kovanda libongo te ya kovanda osepela nango par crise na kosepela par crise mais quand on a pas ce qu'on a il faut aimer ce qu'on a soko ozala bozanga ya pièce wakisa okosomba ta nzuka be polata yango siko okoloba nini na bato oyo bakomona ke esika ngo ndenge ezali tala matalatala okoloba nini message na bato oyo bavandi awa nakolobela ko te po bango ba mesana. Merci beaucoup maman. Matoye yoki miswe moni ninga kolobezati otemezate mwe misale munani ninga kolobezati uti musika esasa tokomi ninga kolobezati ya kolobezati bana mambo wana kisano awa bomoni quartier ndenge te tosola ki na bato bazali awa siko toye na première mutu oyo avanda na kati quartier oyo quartier Ngampani tokobetane masolo kitoko bomoni azade amukolo akoli aza papa akoli yango te tokotondola kana bino vraiment makambo oyo eza vraiment tina makasi oyo eza culture ezala bana oyo bino boye bino te quartier Ngampani bokozwa maele côté ya papa bana oyo boyebi Are Matamba oyo yebani partout oyo eza pene ya aéroport international Njili so komi wana okotuna tikanga na Are Matamba donc Are Matamba tozana mutango Matamba yeyo yango te bomoni bana membre ba diaspora
oyo bino to bozana poto botika pe quartier ngo kala bokomona to bobi wow papa Matamba ye wana bokomona ye awa toye bomoni moi santé za bien te akoli déjà azobela pe mwanzo tango ningani ya kimukolo mais tozo soane kana makasi wana boyoka mais koloba nanga na koloba bomona za mukolo na koloba mo makasi pona sala moi koyoka ngai bonjour papa. Bonjour papa mangai. Moi masolo ndenge nini koloba pona quartier oyo yo za premier mutu o va na quartier oyo moi li solo na koyoki ko rencontrer biswango ndenge nini uta ndenge nini yaka ndeni popesa arengo pe Matamba bande ko bazonda biso ba diaspora bazana partout monde na tibisike zo bango nde to solo na bango to landa moi li solo oyo ndenge ko betela biso bande ko nyonso ba diaspora bazali na mokili ya poto na awa na RDC ngai nde oyo na pesi kombo ya Are Matamba. Are Matamba euti na kati ya quartier Ngampani. Na travaillé mosala ya quartier Ngampani mais na chef Yumbo. Chef Yumbo me Nzambe azuiye aye kokufa. Me epa na ngai navandi pamba te nazalaki ko continuer toujours na localité na pesi yango kombo Matamba. Me nasengaki Are Matamba na nani babise oyo ya bise nini Transco me na pesi kombo ya Matamba na kati ya babise wana na tindi mikanda ekeyepa ya gouverneur mikanda ya kolakisa bien que distance ya Are Kinkasani na Mikondo ezali musika pona nini poke basoda bazalaki koambrie population mais moye bato batambola bien ou bien bakita na biso bien katikati ya Kinkasani na Mikondo mais ezalaki ko permettre te yango nasalaki nini natindi mikanda gouverneur ayambi yango mais toloba bien que bourgmestre ya Kimbanseke ayambaki yango mais bango baordonne ngai ke oui demande na yo eza na raison po Mikondo eza musika tokamati Kinkasani musika mais eza kosenga ke Are ezala na kati mais kaka bango bakonzi ya leta batuni ngai ke Are yango okopesa yango kombo nini gana lobi no Are wana nakokoloba ke ezali Are Kabi kasi na village natal na ngai nazali na village oyo babingi Matamba na Matamba ezali population mingi balingaka kolia Matamba olie yake nati ya Are wana na kombo na ngai nati yango na kombo ya Mpondo Matamba, c'est-à-dire que Pondo oyo bato nyonso balingi mais nati kombo wana esteka accordo apesi ndingisa ya koti ya pancarte
na kombo oyo napesaki Matamba. Matamba eza kolakisa bien ke ezali eloko bato nyonso balingaka. Ata na poto baza kosenga Matamba awa na capital. Na Kinshasa toza kofutela mpondo eza kokende na poto. Pondo wana nkombo nango nini Matamba. Me nazali kopesa bino lumière ke nafungolaki are Matamba. Me na niveau ya l'État apesi ngai na kati ya quartier wana ekomaki localité Matamba. Olie localité Matamba evanda ndenge wana me tosangani na chef de quartier tosali mosala ya l'État esika moko. Me mokonzi oyo ayebaki ngai asali notification na ngai na kombo ya re Matamba. Me a continuer kombo na ye Mambo. Bourgmestre oyo ya liboso nasalaki na ye mosala ya l'État. Banda nasali mosala wana bino bato bovandi na mikili nasalelaka kaka bénévole. L'État ayebi ngai te, l'État afutaka ngai te, navandi kaka. Fachi Beton nazali kosenga mokonzi ya mabele. Yo nde mokonzi na biso. Tala likambo na ngai are Matamba. Chef Matamba ngai yoyo. Nakokesi 84 ans de naissance. L'État afutaka ngai te. L'État ayebi ngai te. Navandi bato mosusu baza kobenefise na kombo na ngai. Na are Matamba ekende nsango mikili ya poto eyebi yango. Fachi Beton kolala mpongi te. Oyaka na yambaka yo na Matamba kasi oyebaka ngai te. Nazali moto oyo asaleli l'État bambula ebele. Ata eloko moko te ya kokanisa ke Chef Matamba oyo babingi na are asaleli l'État. Bokanisa ngai bakonzi. Bokanisa ngai 84 ans ezali bambula ebele nasali. Na kotala lolenge ya are Matamba. Bato ebele baza ko benefise. Ngai benefise na ngai ezali nini? Na benefisa ke eloko moko te na leloi. Bana baza kosenga ngai bayeba na bandaki ndenge nini. Localité Matamba nde efungoli are Matamba. Na kati ya quartier Ngampani
mais moto ati maboko pona kolakisa bien que Matamba eyebana ekende nsango ezali chef de quartier Yumbo ezali bourgmestre Mambo ezali bourgmestre Milambo Kasongo ba oyo natangi nde bango nasali na bango ba yokaka nde kombo me bamonaka ngai te bayebi kombo ya Re Matamba kasi Matamba yango esika azali toyebi te nalalaka libanda nazala kolala libanda mpo na nini mpo ke leta na biso aza kokanisa bato oyo basalaka te me yango na yebisi bino bien ke lisolo ya Re Matamba ebandi na localité napesaki kombo na yango localité Matamba naye komona bien ke na Matamba ndenge nasengi ke bapesa ngai are wana kombo na yango ekomi Matamba ndenge napesaki kombo ya Matamba bongo. Merci bana membre wana boki lolenge yemoko chef Matamba oyo tokitaka na Re wana tobenga no tetikanga reserve tika na Re Matamba ozi moto moto na kokitabe na Re Matamba oke wapi no kokitabe Re Matamba bomone sika tozalaki wana tema lokwa papa lobi bakipakate omoni pe bazabe kokipepe kakate yango ezelo komoko eyebana pe ekenda pe etambola mais tosola pe na mama ye moko pe mwasi ya Matamba mwa liloba pe akobeta akoloba ndenge nini banda na pe bana pe ya Matamba bazana pe ya mwasi bakoloba ndenge nini pa banda ya kokola ndenge nini banda ya kokola ndenge azokola ndeni nde papa banda ya kosala mosala ndeni mosala etambolaki na quartier yango nde tokozwa ndeko na biso ya mwasi bana membre tozomona mbote mbote papa journaliste ezangai mwana chef Matamba. Bon, papa na biso en tout cas asali ebele banda Mobutu. Papa na biso la chef du quartier apesa kombo ya Re Matamba. Bon, kotala papa na biso ndenge atambusa ki quartier oyo en tout cas atambusa ki quartier ezalaki malamu bato ebele bayebaki. Na ngonga o nazobeta lisolo pona papa na biso comme déjà vraiment mukolo. Asaila ki l'État, aebana ki bon na aja comme na moment au kotala l'État na biso alelo bakipaka été c'est que papa na biso a travaillé tellement mingi mais biso moto mitu na ba question a travaillé na l'État pona nini l'État yango akipaka été chef Matamba kombo ya Matamba kenda tina poto chef Matamba yebani mais chef Matamba wana batu bayebie te mais ba o travailler na bango o azotanga na ba kombo wana bayebi l'État en tout cas ata problème ya papa na biso parce que a travailler pe belé na moment oyo chef de l'État nazo senga yo papa koto zali papa na biso asala kana Mobutu arata liwa bayaka kwa lever papa biso liboso ya porte bakenda kana ye pona nini pona abatela ka quartier Ngampani abateli yango abateli na population mais kotala ndenge a travailler na l'État ti lelo oyo bakipaka été l'État ebiete e futaka été papa Matamba a commis vraiment mukolo a comme dans âge à 84 ans ils a déjà ebelé papa Fachi tozo senga yo ole kakana Re Matamba chef Matamba mona kayo mais ta ya ko poussa na ezalaka te tozo beta sete en tout cas bisika ozali ba konza mboka botala chef Matamba azo souffrir tellement a travailler ebelé époque ya Mobutu
ba o ba yebi ba o pe ba yebi ete nga naza mwana ne ya mwasi nazoloba a travailler ebele na l'état en tout cas l'état apese mu kongote azala na petit mukolo ya ko kite mokili o po asela ki pele to mona ngwata na ba soda soki azobundela mboka mukola ko kufa ba tia pe drapeau ezalo kwa papa na biso abundela ki pe mboka jour pas ko kufa fo ba tia pe drapeau na ye na mutuka oyo ko memaye po asela ki pe mboka en tout cas chef de l'état tala likambo ya papa na biso chef Matamba en tout cas travailler ebele merci journaliste mais to moni papa akomi mokolo wana santé salimo ko ninga na zobela. En tout cas, papa abeli makasi, abela vraiment to kota bo hôpital ya olobate. Ezaka ka ba tension ezo déranger, bo koti hôpital bo beti 1 mois 2 mois bo bimi. Bo beti 1 mois 2 mois bo bimi. Sko l'état zo kipete, papa journaliste toko suka wapi. Po asaleli pe mboka. Siko bango bakonzango bango bamiyebika bango moko batupi basala kala bakipaka bango te il fallait bakipepe yepe asali ebele chef Matamba asali ebele abateli population quartier Ngapani mobimba eyebie en tout cas boumeste ya Kimbanse ke bayebie pe en tout cas bakipe vraiment po azobela pe santé zo permettre kati. Ok, merci Wanape Torozayon. Merci Nabino Bana membre Balobi Tenga Bino chef Ngwinza Mazamba Bolole Yangwe Musenzi betu keti koko kwaku na kisika na munu yata tuba koko mpi yake na kuzaba papa Matamba très bien koko ayebi na ilingala te ba diaspora ben kena kolanda munu betu kena kutuba ti koko betu kena kuyifula makamosa mbote ti koko ibwe ayo njibon makaba mugato munu mukena kiyufula inde ngemeza ba papa Matamba mbote sio yura muga ya ame yele mpe agwa bete mpe abana ka wana nzo nene nzo nanu yo yuna kuna na nima piriai bana ne mpe kuna bo bana baga bankunu para sana go sala ya na bo ka po pana bo kel bo yonzo bo ke kuna mam na ne mpe ake kuna piriai mpila mume bela piriai bo ke po pana bete mpe kusimu ya bo simu ya buna mon ko nzo ya ke mondo nkaka bo yo ya ke mona pila chake pilina yake na kubela vraiment alors keta tout bien qui na batu qui na kulanda betu sambu bo sunga yandi sambu bo ede yandi parce que betu ke bata catholique il faut ko aider oui keta tout bien qui na batu qui na kulanda betu sambu na papa Matamba amuta tu benki ndinga papa beno sosa nzonani mume songa beno epula muta tu badia kanki baka okay makame kale beno gonima yake papa na bana ni ke pana ti nkena ne mpekele epula muta tu benki ndinga papa merci beaucoup bana membre ben mewa keke chiki mankaka chata tuba awa bana malayina wo kusa sama wana nzona be samun malare ban bo kusa sama wa epuna mun ti mebela ka moko kota dia kuna na église mwana mwana montoka kota ok merci bana membre kwa ku ben mewa koko mpila yake na kutuba koko ya metubande yake na kuzaba papa Matamba mbote yake na kubela yake na kuzaba bana na yandi ti kentu na yandi na kolimbo na lingala bande ko bozola na partout monde ti koko lobi ayebi papa Matamba très bien ndenge azobela ayebi mwasi ne bien avanda ka awa bomoni tozui babita oyo bazali pene ya papa Matamba wana to kotel su côté mususu to ko tondo na bino makambo oyo eza kitoko mingi merci beaucoup Matondo. Mbote maman. Mbote papa. Maman, au côté de la carte, ça fait combien d'années? Tokota depuis 1984. Mais na tini bokota wana oyebi moto oyo ya quartier au très bien chef du quartier azala ki chef Matamba oyebi très bien. Papa Matamba ndaza chef du quartier. Après na seconde bazo kende ko changera bango pour aza déjà na malade. C'est que arewa ne tikala Matamba ezande ye. Oui. Pour bango baza ba ancien awati. Ya ba pesa ba kombo na bango na ba quartier na ba bare are Matamba. C'est que arewa ne yebani bisika nyoso. Yebani partout. Sikoyo okolobani pona toye kokuta ya zobela ndenge okolobana bandeko bazolanda biso eza ndenge ni na maladi na ye et puis solution ndenge ni na bandeko ope bakoye kosunga ye bomoni ndenge azobela
bosunga ye bosunga azalaki moto mpe asaleli leta mpe mingi bosunga mpe ye na maladi na ye. Merci beaucoup maman. Mbote le journaliste. Papa bandeko bazolanda biso tozalaki na quartier oyo tomoni esika quartier ndenge zali ndenge mabulu batu balobi ndenge mai ndenge ezobota ndenge mai pe ndenge yaka na tango mbula ndenge bazolela batu na batu balobaki mais to kendaki kotala tomoni te chef ya quartier oyo ezalaki Matamba. Non, chef Matamba, c'est chef à localité. Ah oui. Mais quand on a eu Azaki chef à localité, Azaki a permis de bisou. Azaki fabriquer banzungu fabrication locale. On se met l'aluminium, ça banzungu. On a eu un combat kabisekele. Comme Matamba na yesima. Parce que avant le pango sima bisou. Ti ekunu tango moko boye. Asalia kina mwana ngapani. Mwana papa ngapani bon comment nzama nde bakoma kolabona eti ndenge pe nzama abandi koteka ba terrain mais concession wana nyoso bamba vandi nyoso côté kuna nyoso côté amai ko kende kuna ezaki ya kankata ya concession ya edindale yo yindaki mukonja yaki propriété privée na ye mais mwana nzama ye munani edindale sa sombaka déjà epa tenez na quoi l'histoire on peut habiter azaka na place ye dindala azaka na place na nsele siko mobuta kanga ngonyos nda bib tenez na kinga sana okuno kozwa terrain ezali kuna ya onda ka occuper place ba brim stoka kite papa ngapa na ko tuna ebe papa ozwe siko ndenge nini bonga mokolo mabele dindala benga na papa nzama ngapani habiter ngana ebi yote na somoke pa asuma pas l'état. Bon, moi n'est pas ticaraté. Moi n'est on nzama azokuna toujours ko déranger, ko teka mais dindala telle place on a si quand on pèse pas ba mai akipa ki na été. Ti le quoi ça ka bisekele be Matamba salia ki na emi. Allez, siko tant abandi ko teka place wana a confier pe parcelle moko pona et passer aki mutuna ye. Ya on paye moi ben sécurité à monter, il faut bâtir bureau akena tokana bourgmestre mon commissaire de zone lerona a solo na ye abi non il faut tia localité parce que kuna ezai presque inhabité ba mobulu ezaka mingi bato so mobulu na ngamba ya okota pa il faut que moi bureau à l'état ezala ya on peut mani Matamba en tant que chef à localité nda implanter bureau na place donc le lot tozomona Matamba nezali be kombo na ye Arimata meza kombo na ye. Surtout tali en principe kombo ngingi zani eza edindale. Mais loka bana edindale bazamba ba ovana bana ba centre ba côté kuna papa bazomona ngwa na tina mongote. Ye pas dû ati kombo ne passer localité na ye bana. Siko tango soterza bani ko bungisa bare. Place akuta ba kombo na ba komisi ombala moko ekompe Matamba mais utaki na localité Matamba pas ki chef à localité. Siko awa to komona to yambaki ye moko pe alobi note ke ngai boye nazobela awa to ki otale to kiti to moni azobela est-ce que yo moto vient na quartier kenda pe otala pe papa Matamba. C'est rare, c'est rare, mais il y a 2 ou 3 jours, on se plaindre parmi les bannes, on va déranger tout le monde, boulot, qu'on est pas qui n'a qu'à on a peine qu'on est naïf, on va baisser, tant qu'on va moi na Matamba, moi ne moi c'est pas moi na yewa, donc moi na zam qu'on est Matamba, ne place na komaka, na kuti épais mais na yoka mina, na yoka te santé les arasou bien te. Tant que na monnaie, azasu n'enga na yibaka te parce que na yibaka c'était aux années 80 quelques. Tilelo biso so to échanger mais c'est comme maladie azasu n'enga na ita n'enga zalaki te. Merci beaucoup papa na information na yo merci. OK merci mingi. À la prochaine. Wana bomoni mwana ya papa Matamba lobi wana toko simsa papa micro liloba ya suka o papa ko loba liloba ne ya suka pona bana mambo. Mais population nangai mobimba oyo na kambi na quartier Ngampani botika ngai te po nzoto eza ko permettre ngai lisusu te bosalisa ngai
nasengi Faci Beton, président ya RDC, kanisa ngai, olekaka ngai, me oyebaka ngai te. Omonaka are ekomi Matamba. Kombo ya Matamba ewuti wapi? Ewuti na chef Matamba nde Kabisekele Bakajika Sylvain. Kombo na ngai ezali Kabisekele Bakajika, kombo ya papa na ngai Sylvain, kombo ya bo Kristo. Nazali kosenga boy. Maboko na ngai eza polele banda na bandi impère. Nasali nabomi muntu te, maboko na ngai pembe. Nasali mosala ya leta kobatela population. Nasali mosala ya leta kobatela bibwele ya leta, bamikande ya leta. Total bien. Bonjour à tous. Bonjour. Mais basoda bazako ya konyoko la population. Ndenge mwana lobi banleve ngai. Bakena ngai na terrain ya RVA. Mekuna na terrain wana nakutaki mabe ezalaki nini po ba soda oyo bazalaki ba infiltré, bazalaki koenleve bato bakei koboma bango na terrain wana. Me ndenge baenlevaki ngai, bolozi atindaki babis bajip baekoluka ngai na kati ya terrain wana. Baenlevaki ngai na nini na kati ya matanga ya chef de riz na ngai mwana na ye akufaki. Kasi basoda baprofitaki baabandone poste na bango ya mosala, me baye na kati ya quartier nde esika manduki ekolela, me nyonso esalamaki. Bourgmestre ya Kimbaseka ayebaki yango, bolozi ayebaki yango, po bayaki koluka koro na ngai esika babomeli ngai. Me président apesaki message na bolozi ke bakende koluka koro ya chef Matamba esika ezali. Nalingi nayoka ke bomone yango. Kasi apesi ngai merci ya monoko. Eloko moko na benefice na leloyo ezali te. Eloko moko na benefice ezali te. Ah, bakonze tokoloba nini? Bosunga ngai pe nasaleli leta mingi. Botala délégation eya kotala esika naza kolala. Délégation eya kotala bisika naza kolala. Nazali
na moye ya koloba mingi te. Mais ces journalistes pasi na ngai ekomi ya kuluka nde kimia ata kolia na ngai naza kolia na pasi mpo naza nango te. Hôpital nani akosalisa ngai? Hôpital nani akosalisa ngai? Bokanisa mosala nasaleli leta, botinda ngai na hôpital général oyo ekoki kosekonde ngai. Eloko eza kotungisa ngai eza attention, ezali miso eza kotungisa ngai. Miso namonaka lisusu te, miso nde eza kotungisa ngai. Ereni eza kotungisa ngai. Nyonso maladi wana eza kosenga mbongo. Po batrete ngai miso esengeli mbongo. Ereni esengeli mbongo. Nyonso to bokanisa ngai, bosalisa ngai. Nazali moto na bino, nasaleli mokili mabe te. Nasali mosala a partir ya un père. Te na lelo oyo. Nazali kaka en fonction, mais paiement ezalaka te, salaire ezali nango te. Bon, napesi bino merci. Ndenge boyoki voix na ngai lelo ezali ba journaliste basepelaki koyoka mongongo na ngai na RDC. Merci. Merci bana membre boki tendenge papa yemoko chef Matamba ndenge lobby na ko lancer appel na ngai na ba diaspora nyonso to bozali banda bato te bozana fondation bozali banda bino te boyebi bien makamamboka na biso ndenge zalaka mbilinga yo za mwana okola na Kingasani oyebi ma arema Tamba très bien okola nangapani okenda be mikili ya banoko okenda pe wapi oyebi mikondo oyebi très bien okola na mikondo okola bisika nyonso tu oyebi arema Tamba bien bomone te chef Matamba azalia na biso benga numéro kosunga chef Matamba numéro ezawana tokokutana tokoya tokomone lisusu tokosolola oyo bino bopesa soutien na bino pona kosunge pona maladi ekokoma balobi foko batela moto na biso o tozana ye ekozala be malamu mingi aza moko azali na archive ebele na kati ya quartier oyo ngapani epi na re Matamba ndenge asala re Matamba na boyebi très bien re Matamba wana bisika bateka ba makala wana tout ça re wana bako benga ngo bien re Matamba yango tozana bino elongo na sepeli mingi na PCT merci mingi na yemoko boss Roni Malundama na boss Yannick Malundama na Jack King Malundama tozana bino ensemble ba diaspora nyonso to ba obozana ba fondation na pesi bino merci d'avance na ndenge te boko tsunga na makoki na bino pona kosunga chef Matamba boki ndenge ya lobby miso azali soko mona te ezosenga il faut que l'hôpital pona kolandela miso na ye azali wana azali suna hernie eza kotungisa ye bomone te motakoye mokolo aza robela hernie pona kotungisa ye donc eza vraiment kotungisa ye ezosenga ba traitement pona avanda à l'aise azali wana tension eza kokita ye bomoni pe na âge oya komi bongo aza mokolo esenga pe moi esika aza wana pe moi kolia pe zala be malamu mingi na pesi na bino merci na ba diaspora surtout bino te bolandaka chef Nzamba Nzamba na art o bino bokosala pona kosungete papa Matamba ekozala be malamu tokosepela suna bino elongo tokolakisa bino na lobi te kimia etika na mabota na bino ndete tokutani mbala sima na ya biso podcast télévision tozana bino elongo merci Matamba baba
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilo